Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Yesu akufaki ponanga na yo ndeko na ngai oyo andimeli atondisa mina pouvoir tika kolanda ba faux pasteur bazoko sayo bazaba magicien yo leki bango na pouvoir. Yesu akufaki ponanga na yo ndeko na ngai oyo andimeli atondisa mina pouvoir tika kolanda ba faux pasteur bazoko sayo bazaba magicien yo leki bango na pouvoir yeye. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino boswami au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, epesi pasi, epesi mawa, bien-aimé dans le Seigneur, vidéo moko tozui, oh, bien-aimé, bonzambe yango, nini, bien-aimé, pourquoi, bien-aimé, boso kangamana bato yo, bien-aimé na yebisaki bino, na mondo yo, ce qui tozali 10, c'est que 8 bana, bazali bana na satana, 2 kaka ya pambande bazabana na nzambe, makambu mingi boso mola na ba réseaux sociaux, ezabana na satana, bango na bango nde bazo sala, po ba influencer, bana na nzambo baza faible d'esprit. Tango landi bango yondo bako kuisa yo po bango na ba fidèle bomona kawana na ba faux pasteur bomona kawana bien-aimé ba ils sont ensemble eza bato bakenaka ba réunion na butu bien-aimé dans le Seigneur nde basanganaka bien-aimé ponini po bato ba esprit faible balanda bango po ba bloquer ba vie na bino ba bloquer ba mariage na bino ba bloquer bozwi na bino ba bebisa ba santé na bino après ba mela makila na bino bien-aimé dans le Seigneur yango bien-aimé dans le Seigneur dans Jean 10:10 le lobanzambe lobi boye. Bien-aimé, les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Voilà, baza ba voleur. Mais Christ a lobby, mais Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Bien-aimé le Seigneur, bien-aimé, avant tout passo la makomi, avant tout bondela, tout un autre vidéo, vidéo moko bien-aimé, vidéo moko somo na pasi pona kotala yango mingi si botali yango mais bien me bolanda yango après to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Yesu akufaki mpona yo nanga ndeko na ngai oyo andimeli atondisa mina pouvoir tika kolanda ba faux pasteur bazoko sayo bazaba magicien yo leki bango na pouvoir ye. Bien-aimé dans le Seigneur, pesi pasi moni vidéo wana. Bien-aimé na moni to bondela yambote to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci na ministère, merci na puissance, merci na connaissance ya parole, merci na Saint-Esprit. Alléluia. Papa, merci pour na nyonso, papa. Na but moka kozo telemisa biso, po bana na yo ba yeba liloba, po ba kabona na bato ya mabe, po ba kabona na ba serviteur ya Satan. Papa ba latin sposo na biso, me baza ya biso te. Me oyebisa ki biso, toko yeba bango na misala na bango, ba yakaka kosenga mbongo, ba na ba miraka lukuta, ba femane na bonzambe papa, ba na biloko ko kosa bato, ko bimisa ba nyoka, ko bimisa ba nyama, matea lukuta papa, po kaka bana no baza la ba prophétie à l'okuta papa pour ba no bazala séduit balandaka bango papa ba miracle à l'okuta papa pour kabala na yo bazala balanda bango kaka nozo telemisa biso papa pour te bala na yo ba parole pour yondo salaka miracle. C'est par la parole Maria Zwakizemi, c'est par la parole ndeto biki sami papa yango tiketi loloba lelo nzambe e kangola bano ya yo. Que le Seigneur
Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, vous en adressez bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de vérité. Révélation de rêve uniquement pour na bato yesu akufela. Alléluia. Bien aimé, ceux qui yesu akufela yo, comment kolanda bato aboy. Ceux qui yesu akufela yo, bien aimé, Nzambe, alati nzoto ya moto, ami kiki, bien aimé, akomi offrande, akomi mbeka, poete yo bikisama. Oh, bien-aimé, siko nenge nini, olanda kabatu, okoma muumbu ya batu, opesaka ba mbongo, oh, bien-aimé, bakosaka yo, babimaka meme na yo, bien-aimé, pona lukuta na kombo ya Yesu, et tu acceptes cela. Est-ce que Yesu akufela yo, oui ou non? Est-ce que Yesu akufela bango, to akufela yo? Oh, bien-aimé, notre Seigneur, moto Yesu akufela nti babiso, toko sala batu mabete, toko kosa batu te, bien-aimé, le Seigneur. Ah, ozan adresse ya bien, bien-aimé, uniquement papa tinika ndeko ya yo. Pour fungola yo bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, bon moni vidéo wana. Et puis c'est pas si bien-aimé. Bien-aimé vidéo et puis c'est pas si. Bon moni na maman moko na sima. Azako bon, azako sambela. Papa wana na kati ya mai. Bien-aimé, s'occuper bolimbi sanga so bazo sala pipi na kati ya mai ngoy. S'occuper ndenge nini na batu bazo mela mai wana. Bien-aimé, c'est où dans la parole? Maman moko na sima na ye azo sambela. Bien-aimé, yoka no miziki yo nanu ndenge bana nanga bazo ebisa bango ke pasteur maïse ba kosuka na lifelo. Boyoka nanu au nom de Jésus-Christ. Bien, boyoka encore. Voilà, ba pasteur magicien, ba kosuka na lifelo, bango tout batondi sami wana bien aimé le Seigneur, ba Joël Tatou, ba Mutumbo Kalombo, bien aimé ba Sonika Futa, ba Mbakadi, bien aimé ba Walo, bien aimé ba Joël Tatou, ba Marcelo Tunasi, bien aimé Nani, Denis Les ne parle même pas, un perdu, un pasteur Bomba Achaka Chokwatela Zika, boum, a comment porter parole à ba musicien, voilà, un perdu, un charlatan comme ça, bien aimé tous ces hommes-là, bien aimé bazana batu na bango, bien aimé ba allié na bango, ba tinda na ba poto awa, dans les États-Unis partout, pour être bango, ba sur la bango ba dollar, ba euro, na l'église à l'okuta, ba tinda la bango, ba tonga bandako, ba somba mituka, ba dominer sur bino, ba mbongo bino bozo pesa bango, ba zo dominer sur bino, et bo benga bango ba papa, ba daddy. Bien-aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Comment, bien-aimé, au mitike pa ya mutu moko boy, a lingo ke de musalate, a vimbi sakali boum na bambongo na bino, et puis on vuka bino. Baso kosa bino ke passe batia ka yonde lié très saint, kuneza parvi. Makambo lo kuta. Et puis, temple na ancienne alliance, lieu saint parvi, bien-aimé, na lieu saint. Ezaki partagé na ba rideau o aza kuna zomona o ba kuna te o ba kuna ba mona o ba kuna te so ba ko c'est l'église na bino na bango na esa bongo et vous croyez à cela. Nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimé. Yesu akufela ki mutu nyonso za na pouvoir ya kusambela, mutu nyonso za na pouvoir ya kubikisa ba malade, mutu nyonso za na pouvoir, bien-aimé, oh ya kusala makama minene au nom de Jésus-Christ. Pamba te akufela ki mutu nyonso oyo kaka ndimeli ndi abikisami. Bien-aimé. Et c'est le coup de bâtiment où s'en comparer à Makambo Nzambe. Oh, bien-aimé, tu as verset dans le liboso, bien-aimé. Tu as 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens, bien-aimé. Zokaba verset. 2 Corinthiens chapitre 4. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé, je mets mes lunettes. Alléluia. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Oh, bien-aimé, le Seigneur. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4, bien-aimé. On a verset 4. Yokelo kutokotanga. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Corinthiens, chapitre 4. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Yoka bien-aimé. On a verset 3. On a verset 3. Yoka verset au bien. Je lis au nom de notre leader, Jésus-Christ. Alléluia. Si notre évangile est encore voilé, Yoka, il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà. Voilà.
pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, ça veut dire le diable, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voilà. Moutabouye, à côté nakata bidon, nakata tono, azo zomai, bozo mélapé. Donc, mon diable a aveuglé l'intelligence. Yoka, au dit, chaque fin du mois, yakana un dixième, na Bible, boutang yangu wapi. Boutang, même na malachi, ba koma bongote. Et c'est là qui m'bongote, c'est qui lia. Et puis, c'était le passé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Christ a dit tout est accompli. Il a accompli la loi. Il a accompli quoi? Avez-vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Quelle vérité? C'était la vérité de la loi. Alors je suis le chemin, la vie et la vérité. Quel chemin? Le chemin pour aller au Père, le chemin pour aller au ciel. Il est la vérité. Quelle vérité? Mais la vérité de la parole, c'est Christ. Il est la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est aucun prophète dans la Bible. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Bangoto Basaki ba image à Jésus-Christ. Oh, pourquoi Bazoko Sabino? Et à la croix, qu'est-ce qu'il avait dit notre Seigneur? Tout est accompli. Tout. Alors, c'est quoi tout est accompli? C'est quoi? Mais c'est la loi. Il a accompli la loi. Mais nous sommes au temps de la grâce. Yango awa Paul Azoloba. N'a bandé le verset. Si notre évangile, donc notre évangile, évangile à Christ, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et ça voilé pour la bateau Baobunga, Yoka. Pour les incrédules, voilà, bateau Basanga Maële, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oh, bien aimé, Yoka verset Moussous. Oh, bien aimé, est-ce que va faire ça ou yé bien mou? Yoka tata pastel, toke retraite, balobi nini, tout ça là, boy. Bien aimé, quel aveugle? Yoka toke na Galates chapitre 1, yoka le tokotanga. Galates chapitre 1, laquelle on abandonne à verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Yoka. Ici, c'est Paul toujours qui parle. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ, Yoka. Pour passer à un autre évangile, Yoka. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Yoka, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Donc, azala maudit, souka yaba malédiction. Donc, il n'est pas la lobby. Ceux qui moutou moussousou, avec au prêcher bien évangile, surtout prêcher bien noté, azala maudit. Qu'il soit anathème, azala maudit. Bien aimé, bateau évangile baote ya bino, obo pesaka dîme chaque fin du mois, bob sanga Paul a te ya kiangu wapi, apôtre moko te ya kiangu wapi. Évangile baote ya bino wana, bien aimé, neti oyo, bo dindi na kata mai, bob mutadi na kata mai, azo biso kopa azo pesa bino, et ça na verset nini. Bilo bate ya kamino kobiso bino banyama na nzoto. Bamisaka ka banyoka mike bamisaka bamiselekete bamisaka bilo esprit bamisaka bilo o esprit ya san esprit lion pa bimi na kati église yo ezate ana esprit ngando pa bimi ezate baso ko sabino ni bana mikie baso ko sabino bonengi ni lokwa bana mikie pourquoi baso mema bino na lifelo makambo nzambe sa makambo bato mukilité bino nzamba tinda kaka ba messager atinda ba père spiritualité. Il est lui-même le père c'est lui. Na itu na kabino o batu bobengi tibi o swa papa bozangi sko papa molimo bobisanga bobengi papa ya respect to papa molimo azab molimo amona na kate bo awa ya kufi bozangi sko papa molimo donc ça t'a beta bino des aveugles comme ça. Alléluia. Bien aimé, donc na verset na biso mususu yo kelo to tanga na verset na biso oyo na kena 2 Timothée yo na tanga na 2 Timothée 1 Timothée chapitre 2. Voilà, verset 5. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, 1 Timothée chapitre 2. Alléluia. Bien-aimé, j'ai mes lunettes. J'aime quand j'ai mes lunettes. Quelle grâce, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu as 1 Timothée chapitre 2. Verset 6. Non, verset 5. Bien-aimé, landa verset au bien. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Mais un seul médiateur, bien aimé, je répète, un seul médiateur. Un seul médiateur, bien aimé dans le Seigneur, entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Bien aimé, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ton gouvou, ce n'est pas Babylone Nabinoana, bien aimé, Eza bongote, bien aimé, Bazoko Sabino, Bazo Memabino n'enfer, bien aimé, Yoke Logomo Yilinga, Totanga Ngope Mingi, bien aimé, Nazana Jean, Yoka Totanga Ngope Mingawa, Jean 1, 17, je crois que c'est ça, Jean 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 17. Yoka, Jean chapitre 1, verset 17. Alléluia. Bien aimé, Jean chapitre 1, voilà. Bien aimé, j'ai même mes lunettes, alléluia. Quelle grâce. Jean chapitre 1, verset 17. Bien aimé, Landa verset bien. Landa verset très bien. Jean chapitre 1, verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien aimé, yoki lonso yilinga siko yona Galate chapitre yoka. Oh, tout ça pour nabino. Nyoso ka pour nabino. Bien aimé, yoka. Galate chapitre. Galate chapitre. Galate. Voilà. Tout autant na Galate, wa. Galate chapitre 3, 10, je crois. Ouais, Galate chapitre 3, verset 10. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est passée. Et le juste vivra par la foi et non par les œuvres et non par la loi. Yoga na Galate 3, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Rien ne marche au Congo parce que les pasteurs ont détruit le Congo. Ils ont détruit le peuple. Ils ont rendu le peuple faible. Ils ont rendu le peuple, ce sont des naïfs. Bien aimé, peuple congolais comme bololé, pour n'avoir faux pasteur, à comment banga bango, pour ba politicien ba yiba, pour ba milice ba détruire. Yo qui mi musique aucune église, njoka l'église ozaka na maboka ba ya Satan. Oh bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous fasse grâce. Nzambe grâce au salanangai, ça on ande kwa landingai papa, ayeba yo papa, abiksa mulimo na ye papa, yondo kufaki nekulu supona biso, yondo lataki nzoto ya moto papa, otangisa ki makelano po mutu so abikisa ma papa, oh nzambe bazoko sabana na yo, papa bazoko sabana na yo, bazu ancienne alliance, basangisa ngona nouvelle alliance na ba théologien papa, ba tiango nyonso ensemble, alors bango ba profiter nango, ba moko sabatu, oh Bible tuko kabolango te, nzoka ancienne alliance ezaki ancienne alliance, batu baki na ancienne alliance, ba sala ki nouvelle alliance de papa mais tela bango ba théologien de ba sangisi yango papa bango ba komo sala makambo ancienne alliance nzoko kokisa kino sune kulusu papa bikisa bano yayo pesa bango intelligence ba yeba bosolo ba yeba ki yondo kufa kipona bango ba yeba yondo bikisa ka batu eloko zo senga na batu bakabola na vie ya péché pokote na molimo na bango po to batela bango papa oza na masumu moyo bikisa ezalaka te papa yango bango baza kolanda ba pasteur po baninga baza lokolo moko na masumu lokolo moko na bonzambe papa yo bazoko sabango bango ne mtu basambelaka bango nzoka lokuta papa yo lobaki moto akosenga na yo okubatela ye papa bala no bayeba yo bano bazala sauver makila ma Jésus Christ bomba bango bazala invisible à toute attaque de l'ennemi pesa bango connaissance ya kuyeba yo papa et puis babikisama ndeko landingai que Dieu te bénisse que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ banguna na yo bazala ba marche pied na yo sois béni mon frère sois béni ma sœur au nom de Jésus-Christ amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague c'est donc vous s'abonner na Congo Dialogue.